Mbote balandi MDG TV mafuta sike ezali ngai wabino mère Dorcas la grande dame. Nzamba pombo langa bino toyokani mwa kala na belaki naza un peu convalescente jusque là. Grippe ebeta nga depuis semaine passée ya makasi. Donc makasi osaba émission ezalaki te, mais par la grâce de Dieu tozoni quand nde tomesana oyo kopesa bino basango pe kopesa toli. Leo lisusu bandeko na ngai toye poto lekana kosolola. Et lelo bandeko na ngai toye kolobela par rapport aux réseaux sociaux, mais toye koloba particulièrement sur relation, il y a réseaux sociaux, relation, quand je dis relation amoureuse, même amicale, hein? Ouais, amitié, mingi amoureuse, comme ça. Bandeko, dans cette émission, on a les dangers sur les réseaux sociaux. Na meka ko flasher sur réalité, to pe koko so bat ba ko kutana nango na relation amoureuse na réseaux sociaux bandeko, c'est terrible. Photo bozo mon ezo défilé to pe photo bozo mon ezo défilé ezali et moi si na mobali balingana ki kara na système à réseaux sociaux, moi si nga mobali ngam bo mona wana mindele, c'est vrai ezo salemela batu nyonso mindele batu mwindo to yebi ki batu bazo lingana na réseaux sociaux. Bon, premièrement avant na meka ko beta lisolo ya mambo komi wana na roloba ke l'amour, on peut trouver l'amour n'importe où, hein. Et comment mateke, il faut linga kaka mona quartier na bino, il faut linga kaka moto yo yebi, et bien sûr il faut linga moto yebi, mais tant na oloba ko yeba na sens ke et ko yeba na bandenge mo boto comprendre, moto mo boyebi o yeba e bosololaka bovanda kote moko na baja wana. C'est vrai, avant de dire oui na relation songolo pakala, faut quand même qu'on soit pété en étudier to yeba moto. Moi je n'ai jamais été d'accord na biloko ya okuta na moto na nzela to na réseaux sociaux boyebani te bosolola te mbala liboso bozo kutana bozo monana coup de foudre mbala moko. Non, je suis amoureuse de toi. Oui, moi aussi je suis amoureux de toi, come on. Et bolingani misusu coûte plus grave kaka na minute wana oka bimi basangisi nzoto bazobenga ngo phénomène buka lelo lamba lelo lia lelo eza ebele et c'est très dangereux, c'est ça, ce genre de relation c'est trop dangereux, je dirais même. Et balinga moto oyebi, c'est vrai toi batu toi na maina makila même moi qu'il faut parler et okute na moto ko sepela na moto ezalaka nango oluli epe, mais so monike moto ngo alingi ou encore oza d'accord olinga moto wana, mais prenez le temps ya koyebana davantage ezaka ateke mbala moko bandeko na ngai photo bozomona ezo circuler to pe photo bozomona ezo balancer ezali ya amoureux mibale balingana na réseaux sociaux na poto awa na mboka mindele. Actuellement nde tozosola na bino boye baza kokufa bango nyonso mibale bakufi ndenge nini ka bolingo a distance nde nauti ko expliquer balingana basololaka bakutana pe de temps à autre. Moi ça yenota mobali en fait non bakendaki holiday holiday mosusu ngai falaki na meka suko revoir biographie to pe bakombo na bango tout ça bamboka baza tellement depuis nazwi yango esali pratiquement 2 semaines na banene ozwa tant kolobela yango te et na bakombo na bosani, donc fallait peut-être nazwa bakombo donc nazwi lisolo na news ouais esalemi je crois en États-Unis so na bosani te. Et
mobali asepeli na mwasi asepeli na mobali balingani kande na to expliquer bino basololaka bakutana en fait bakendaki holiday bazali ndako moko te mona moto afanda na ngambu na ye me bazala mpe bamboka différent bakendaki all holiday vacances bakutani quelque part na hotel moko songolo etango bakutani kuna nde tragédie mama na likambo esalemi eloko ni eleki toyebi te bawelaki nini mobali wana kande bomona ye wana tala bapake tala sexy nga mota na talaki ye nalobi nzambe na nga oyo mpenza bajara mibale oyo mwasi tout ya 21e siècle azo rêve un homme musclé un homme costaud un homme bien vimba tolo ekabwana six pack aliaka libende bongo zwa beauté mundele lisusu mama me moto akokufa ti en fait le monsieur aetranglaki mwana mwasi wana botaka modele aza ebele wana sikoyo kamwaka mwana mwasi bozomona kondana osala nini mpenza malgré aza sportive azalaki parce que autokufa asala karate namona même na bafoto fa nazwa bafoto mwa ebele mwa bafoto alataki ceinture noire aosaka na mwana na ye bandeko ya mawana apasi eza ndeko mwasi atiki bana na ye atiki chepa mwana ou bana comme ça c'est triste afini ye kingo police ntango ye na scène na place ya crime bakuti mwasi akokufa bameki kotala nde bameka basala ba check up wana bakuti ke baetranglaki ye baetrangle ye fallait ce kolandela batrace ya moto asali bongo c'est comme ça ta balandeli batrace c'était juste le lendemain boyebi mbila poto mbila poto a déjà loin na bainvestigation jete bakei kokuta ye na chambre na ye ya hôtel. Le monsieur aussi était mort na overdose. Donc c'était en fait un drogué, un monsieur de 33 ans. Il a 33 ans, il avait 33 ou 32 ans comme ça, un monsieur dans les trentaines. A overdose alekisaki kuiti ya pimbo, overdose akufi. Certainement tant abomi mutu, ba trouble wana, à mon peut-être façon à quoi se soulager, assez drogué et na se drogué wana akufi. Bakutie ya kokufa s'il vous plaît. Bande obota la perte ya ba vie boye, perte ya ba vie boye. Les amis, nazo conseiller quand on a outi koloba na bino ke bolingo za partout Bon, selon la sœur ya ndeko o ya muna ndeko na biso mwasi akufi, alobi ke certainement abomi ndeko na ye po ndeko na azaki sur le point ya koboya ye. Ouais, on dirait la meuf a comment on constate qui balolenge moko ba caractère ba comportement ba bizali ba mamoro ya bien te pande ko mobali et azaki au point ya koboya ye endeko na kanda wana we mibali musu baboya bango te ya pe na basi musu baboya bango ta omeno dire surtout mibali ya basi ezala nango peut-être car ba mal à l'aise ba cloque en jambe babilobela toyebi biso basi nde tozalaka mais mibali bakendaka mpenza plus loin ntina niveau koboma ezalaka trop surtout na poto na poto ezalaka trop mibali ebele mpo mwasi aboyi alingi mwasi wana vivre azala heureuse te misusu bakenda même plus loin ya koavouer akoloba no mpenza ngo boye ke neti nga nazangi yo o alors motu moko akozwa yo aza te nasi namona mwasi moko ndenge wana na Belgique ya motu mwindu alingana na mobali bon bref tokata lisolo wana mokuse ezaki le message azali trop violent kobeta ye tout ça kosala ye mabe mwasi aye koboya ye ayebisaka ye to asuka kutu oyo abetaka ye le message ondo akotaka boloko le message alaka ya kana ye ayebisi ye ka ndenge nazangi yo motu mosu akozwa yo te motu mosu akozwa yo te donc ozala ya motu te kwa biso nyonso tozanga yo tata na tumba mwasi wana
atumba mwasi wana heureusement mwana kutu pa alingaka azikaka même moke e mwasi wana na miniti nde naosola na bino boye elongi na ye ekoma défiguré elongi ebeba ye azika imagine ka batumbi yo me nzambe abolingo ya motu ezaki ndeko wana aza kana pema na bomo ya kufa te mais akoma vraiment monstre quoi botala moto oziki na elongi akoma monstre une triste histoire namona yango natala yango na nini moko na émission moko ana mwana moko yake son fils qu'il aime ndenge aza wana mwana wana basi bagenda kotala ye baketaka mama ne na bakamarade ne bazalaki boyika bana mike nde bazalaki esele bango mwa somo kwa komona moto elongi ya ndenge wana ayebisi bango alobi bomitungisa te azalaka kitoko esalanga mpasi naoka mpasi non mwana waka mwana yo bref na bandaki koloba il y a des hommes comme ça soki yo na ye esimbi te bolingo esimbi te en tout cas aza prêt asilisa carrière asilisa yo donc atia contre mire aétouffe yo aboma yo na poto awa ezali ebele yango bandeko faites très attention ntango bosala choix partenaire ezala mibale ezala basi faites très attention je conseille toujours aux gens sala choix na nzambe ekoyede yo okolinga moto sepeli na moto ezalaka mais pocha point final quand je dis point final ozwa décision odécide ke na mobali yo tovanda to na mwasi yo tovanda bondela nzambe senga ta signe nzambe confirmer aussi c'est la bonne personne ou encore avant oloba oui osepeli na moto oui mais avant pene komikotisa mpenza tuna na nzambe soki moto na bonheur na yo parce que on ne sait jamais on ne sait jamais bandeko tozolobela mabala réseaux sociaux mabala réseaux sociaux eza très dangereux eza na barisque ebele kaka nde nalobaki na ebandeli c'est vrai okokutana na bolingo partout okokutana na bolingo partout okokutana na bolingo na nzela okokutana na bolingo nzambe ayebi ndenge asala makambo na ye okokutana na bolingo na école na Facebook ezalaka ebele bakutani mpe na baréseaux sociaux na miniti nde tozosolola boye barelation mpe eaboutir na quelque chose bavandi bandako moko baboti mpe bana bazali ezalaka Dieu peut te bénir na bandenge ebele mais faites très attention sur 100% eza peut-être 10% kaka il y a 2 mois passés non 1 mois plus ou moins bauti kokatela garçon moko peine ya prison na Angleterre awa a Mundele plus ou moins 3 mois passés parce que nga natanga lisolo yango comme nazala na ba notification ya ba news ba news ba information ya mondial ya ba tragédie ba réalité ba mambo mabe makasi esalemaka partout dans le monde entier nazwa ba notification plus ou moins 3 mois passés les garçons bauti kokatela o nazoloba bauti kokatela prison il fallait peut-être nazala bakombo bo ya na problème pété eza grave penza te important eza ka message tozopesa un jeune homme dans de vingtaine je crois auti koboma une canadienne mwana mwasi ya ba 22 ans so na bosani te 22 ou 23 ans une très jolie fille jeune fille mo kitoko bandeko na ngai mwasi kitoko imagine moto auti mosika ya Canada ayeka Angleterre awa kotala chéri na ye bandeko yango na opesa conseil bino bozoka ngai bandeko bozoka ngai olingani na mobali olingani na mwasi na réseaux sociaux surtout na conseiller plus na bana basi parce que mwana mwasi aza plus vulnérable ou encore très vulnérable que mobali eza mwa rare oyoka ke no mobali abomaki mwasi na bajara bama solo oto obeta c'est plus les hommes mobali so abomi mwasi loba peut-être
bazali mwasi na mobali ye indeli bango kuna ezala pe trop te, c'est vraiment très rare. Pourquoi? Parce que mobali azala toujours na position à force que mwasi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na bandeko ba faites très attention. Bana basi surtout olingani na mobali na réseaux sociaux et que bon faut bokende kokutana na ye kolingaka te pour la première rencontre ata soza na ba assurance angwa ndenge nini kolingaka te yonde okende so peut-être ye moyen se déplacer ezate parce que lelo toyebi na ba réalité to wana ngo neti ba africain ba se beleta mswana poto alingi mobali na Afrique mobali ta mswana makoki ko ya poto te yende fois kende bon wana peut-être ça se comprend dans le sens que boko kutana ta mso esika moko boye et peut-être je sais pas bisika oyo ya yo mwasi muto bengisi mobali ya kotala yo na sens wana mais oyo ke yo ne faut kende na ndaku ya mobali wana mutu moko yebi te omona te kande bosololaka wana. Les amis, faites très attention. Pourquoi j'ai dit ça? Et ça parce que la réalité oyo tozo lobela awa eza tellement ébélé. Misu bozo romona ana un criminel a se déguiser na ye et puis azoluka ba proie na ye ba victime na ye donc yo ya retomber na piège et baleli yo. Donc mwana mwasi wana autaki Canada aye awa kotala chéri na ye et balobaki aza muto ya religion ya mormon azali na posa mwana mobali wana se convertir na mormon yo komi Saint-Esprit ya ndenge mona bandeko ba chrétien bagenda kolinga ba païen. Bon tolobela na makambo ya religion wana te lelo bien que c'est aussi interdit dans la Bible. Aye Angleterre koya kotala chéri na ya sala iso 2 semaines pratiquement. Lisolo eselenga pasi une jolie fille, une très jolie fille na ko balancer bino ba photo. Balancer bino ba photo bo mona mwasi oyo. Mwana mwasi ya kitoko. Mwana mobali na bana oloba mwana mwasi ya kitoko bozo mona awa. Mwana mobali wa misu minde na ki ko boma ye. Ndoki oyo. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un agent du diable est tout fait. Ezaki juste à la veille, ya kozonga na ye mwana bato. Mwana bato bandeko na ngai. Donc, fala zonga lobby. Lelo siko so pe bawelaki nini. So pe ndoki wana sepela itendenga zozonga. Lingaki te azonga. A étrangler. Kande tozoloba. A étrangler. A chubi soki mbeli soki loro nini soki mulangi et puis yemoko après avoir kobomae a bengi police yemoko oh non na bomi copine na bomi girlfriend na ngai et puis tambila yo tanga lobi ba bono bolimbisa na za psychopathe déjà moi bandi ko sauter premier et pourquoi ça que nous avons trouble mental aibe lo rezo ki était bande ko ça passer batu muso bozo kutana ba net baza bandoki baza bato normal te oyo komona ye kaka na ba tatouage na kingo tina soki na mutu un agent du diable tout fait un vrai sorcier na bité moi so akeko tomber na piège au coma une très jolie fille moi na bato akeka boy perte zéro na minute aza entre ciel et terre. Les amis, faites très attention à ba relation ya ba réseaux sociaux ya mabete bolingo okokutana na bolingo partout okokutana na bolingo na train okokutana na bolingo na avion ebele balingana ake Chine to pe Dubai na business class avandaki soki na avion soki na première classe soki wapi akuta na mwana mobali moto na mwana mwasi moko sepeli na bapeseni ba numéro bakomo solo puis après et aboutir pe na quelque chose bavandi pe ezalaka nango. L'amour c'est partout, il y a pas de frontières, il y a pas de limites, mais sauf que faites très attention surtout na babolingo ba réseaux sociaux, il y a trop de réalités. Bato musu bozo mona ba bato normalité. Ndeko mona landa lisolo plus ou moins 2 ans passé na Hollande ya Congolais. Asololaka na mwasi na Facebook na ba message. À chaque fois benga mwasi ayambaka te. Ezalaka ba message. Tellement insistaka mingi.
na mona ope chéri na nga na mona yo to solo la kaka do ya yesu koyo ba illusion ou encore a imaginer ka eka na ba photo ba ndeko mona na mwasi mo kitoko mwasi mo boye nzoka ndaza iso pe sirene so pe diable so ki ndoki so ki ya ndenge nini moko mususu tellement na ba insistance na ye esali ke la fille abenga tangu la fille abengi bazalaki na camarade na zo betela camarade ne lisolo kakuta na bolingo na réseaux sociaux non mas na nga pa mona yo tout ça tango abengi balance appel na ebite ye muto abengaki alansaki appel to mwasi muto alansaki appel master na ye ayokaka master ndenge abeta cri toyebita mona nini na écran master beta cri akwei na mabele heureusement azalaki na camarade na ye heureusement ndeko wana kotaka koma nzambe na mawa na ye asalaki kabima mwa bakoko so ezalaki ya bana kose rétablir malembe na yebi te soki abonga totalement to akufa lisolo esalema na Hollande ya na ndeko moko aza évangéliste na bosani kombo na ye akuta alinga mwasi na réseaux sociaux je crois azaka na Canada bato balandaka mingi batémoignage na ba YouTube bayebi de qui je parle kombo na ye nazoyeba su te ndeko mwasi wana alingana na mwana mwasi moko na réseaux sociaux oyo babande kopase ne des fois ba rapport sexuel mais azaki mutu normal te azaki sirène oyo alingaki koinitie alingaka boma ye même ainitie na bamakambo mabe akoma iso mpe atrapaka folie babilo mwa bagere wana mais Dieu merci nzambe asalaki grâce lelo akoma kotémoigner donc bref les amis faites très attention na bamabala to mpe na barelation na baréseaux sociaux ezaka barelation amoureuse te même ya baamitié nakuta na masa mo na réseaux sociaux eya mabe te ezalaka nango ebele mpe baporte efungwameli bango ebele bakutana barelation bacamarade banini na baréseaux sociaux epesi bango mpe bacoup de pouce mais faites très attention moi j'ai toujours conseillé aux gens botiaka nzambe liboso c'est vrai nzambe akopambola na bandenge ebele nzambe akopambola na baformat nyonso mais kobosana te kotiaka losambo liboso osali connaissance na mutu bondela nzambe yeba aza nani vraiment parce que bible ozolo en réalité dans l'homme c'est l'esprit et ça c'est le spirituel nde mutu ezoguide ezodirige ezodomine par rapport pardon ezoguide ezodomine ezodirige le physique mutu mosusu ozomona ye mutu boye mais aza mutu te en réalité to mpe na logique ya na ndeko moko na poto alinga mobali na Afrique du Sud plus ou moins 2 ans passé ake kotala ye na Afrique du Sud azonga ebembe ndeko wana akufelaka kuna congolaise akufelaka kuna mwana kota mozindo na lisolongo eza te parce que tokomi koshite en fait ya ba réalité ezalaka ebele donc faites très attention les amis botala bandeko basi bana mike bakufi kaka boye likolo ya babolingo ya ba réseaux sociaux oyebi te nani aza nani bolingo eza partout nde nauti koloba vie eza partout okokutana na opportunité nzambe afungolelo porte na nzela ya mutu moko songolo pakala mwasi to mobali oyo okutana na ye na bolingo to na amitié ezalaka eya makambo mais bondela nzambe aconfirme to alakisa yo mutu oyo nani to pe oyo nani parce que nzambe mutu ayebi batu na ye ayebi mokili na ye et puis voilà donc en fait c'était ça que le Seigneur vous bénisse ezalaki toli kasi na bonzambe avec la grande dame quant à moi na mona bino na prochain numéro merci beaucoup Zambe na boya, ola tike mo vanzina bo santi.